000. Bonsoir très chers internautes, bienvenue chez Aïdor Show. Nous avons toujours une émission où nous parlons de la réalité des Congolais vivant en Afrique du Sud. Comprenez vraiment, nous sommes en Afrique du Sud, précisément dans la ville de Johannesburg. Nous avons toujours Aïdor, beaucoup les cas, toujours les bossos. Ceux qui n'ont pas d'informations, ceux qui n'ont pas de news, top et nouvelles, il y a Romemela, Bino Bayo, Bolingaranga, Hotel Arabi sur www.congopromo.tv de Boss Rafinguindo. Vraiment, aujourd'hui, nous sommes le lundi. Il est même à quelle heure ici? Il est 22h chez nous en Afrique. Sur Internet, ils ont déjà connu, on a Facebook, on a YouTube, on a Instagram partout, on a dossier Oizo Ningisa, la minute Oyo. Mais nous, on a toujours eu beaucoup la lobara. Information dans sentimenté, avant d'appeler ça information, on a toujours vérifié à la source et puis toujours venu preuve, topé raison, il faut avant d'appeler ça information. Donc, comprenez vraiment que les lots Robert Aming Masolo ya René Makondele na sa femme, c'est le terme arrête mais dans tout ce que son gars été je vais recevoir Makondele, donc lui il va nous expliquer, il va nous éclaircir à propos de ces dossiers. Il pense qu'il est très mieux placé, il est mieux placé et on peut s'abisoba information vraie au leto kabarimer o yalobaki aïdor beaucoup la dans la source. Donc on va faire une émission et qu'on a en direct au Benga, on appelle Tokaba vraie raison. Et cette émission fera plaisir après Céciane et Eric depuis Toulouse. Esprit Fashion Prod, Esprit Fashion, number one styliste international. À Patricia Ndongala, la modèle de Johannesburg. À Passion Lelo Karambongo, les beaux silencieux. À Francis Bambongo, GKB Travel. Francis Bambongo. Rien à dire quoi. À Rosette Bokwala. Vraiment, laisse-moi déjà passer l'appel à la personne autour de Nabuto Lelo. Il va nous éclaircir. C'est lui. Il n'a pas besoin d'informations, tout. Il est déjà là. Le téléphone. Bonjour Makondele. Oui, bonjour grand journaliste Aïdor Bokwala. Pardon, c'est là Bongisa. Téléphone bien. Pour Yone vraiment. Bonjour Makondele. Ouais, bonjour Aïdor Bokwala, grand journaliste du président. Ya, eza erni pana biso toza déjà 22h, bino combien erni? Ah ouais, biso toza 21h50. Donc toi bandenge 21h50. OK, merci beaucoup vraiment bazota la biso en direct sur www.congopromo ya Rafinguindo. Je pense que na minute oyo mon déjà koningana to bombela hotel, je pense que batutu bayebi to moina ba Facebook partout. Mais nabaki avant na lobalika moyo, il faut nazo ba précision exacte et pas ya Makonde. Ko c'est possible d'abord yo ozanani pe kombonani. Bon, ngai kombo ngai. Maman makasi s'il vous plaît, maman makasi. Ngai kombo ngai. Jaja Makonda Throne vedi Chani Makondele. Makambo. Oh batutu bayo garaye yo. Afai Makondele. Voilà quoi. Jani Makonde la France, Faï Makondele. Est-ce que tu veux d'abord bonne santé à René Makondele et puis il y a moi Sinaes épouse Naé Henriette Kajenga. Bon, santé internationale René Makondele pepele. Toto sola ne pe Canada to samo ba balance mo boye. Ane pepele, a utile pas traitement. Azongi Canada. Lokola comme on sala na bakuru na ya ba qui entraîneur, donc des fois à Colibé déjà ya moka beti azora batanka bulaka azo beta azo laksape aleki na bana mindele mayelo bango azo na bale, donc azo laksa bango pe ça na bale za pepele moral za kitoko mambuté za bien. Bon pour na Henriette Kajenga c'est mec na bien je dis tout temps à combo on pena na bien mon temps à combo na été vraiment na René ba na sauté pendant kala kutu déjà kala ozaka surpris ne yozo kamo ndebe biso peto okamo ba makambo ezo le gana internet bon biso to kaitaki ndazu mo problème moto
Quand tu moi on peut déranger et tu comprends ta bandika ku finga bon nga ku finga ninga air nyonso finga ninga air nyonso pe ça va sur Facebook na ngalo ba n'importe quoi il est là comme débordé bon René le roi ça muta calme ta raza star je vois wolo ba wa go répondre ki na ba biloko wana ti tellement na super ba pe les belé nga pe na ba na lo bati na otala kaka comme yo le brésilien ou bengai ya mona na sola na yo tala yo ya lelo te ya famille vraiment ba rasuter quoi. Merci beaucoup. Avant de continuer l'émission Nabiso, je pense que vous avez vite compris que la personne que j'ai reçue aujourd'hui, c'est l'enfant de René Makondele. Jaja Makondele, au Karaming, tu as été rappelé, boire en émission, boire en théâtre partout. Ok, Jani, il y a une question vraiment au fond de Solano. D'abord, premièrement, Toki moi trop, Toki déjà trop, mais on ne voulait pas Koloba sans pour autant avoir de preuves. Est-ce que nos familles Makondele, vous allez content na relation ya René Makondele na Red Kajinga? Bon, pour Kozala, content ou pas, ils ont des problèmes, mais qui continuent à Gozana, passer naï, continuent à passer naï, à présent naï. Tout le monde a un exemple pour que l'on puisse faire en absolu Nathalie Makoma, tout est baraye, à Bandaï Robeta, à la chanson religieuse de tout le bar. Il est là où mon bête à la chanson profane. Donc, les problèmes, c'est qui, c'est là où à passer à rien. Kajinga bon ngana zwa taya kufa na yete tanga zalaka kala na zwa taya kuta parce que na za mutu wa mile ya ba musicien na za mutu mile ya actualité na zwa taya kumona kina ba concert wa mambe belende na weba na journaliste mo ya ba saper pa manaki na chaîne mo na bosse no kombo chaîne mo su numérique mais tango René ali na mwasi oui aza mutu René pa na ba passer na yete arrête pa na ba passer na yete kolinga na bango atamboli na bango mutu pa changeaka donc to kola batu baloba ni batu baloba René bali mwasi opo nini René bali mwasi opo nini mais api fait qui chance aza naye afa naye poza mutu akoye ko changer après na vie naye ebité to abanzambe te ti banda famille na bango bakoko na bango oyo basala famille na bango Kajinga ti na ebitsoki na ba 2000 combien na famille na bango mtozo libala ya niveau oyo na sele ezati mais loko lezaki abimisaki poste mususu abulika ki a changer abombaki ba passer na et bon famille na biso betango moto ayi ba ponela moto libala te tango moto adabala mwasi na ye bato to talaki toujours na misu yaki ndeko to encourager ki papa abala na ye parce que ça qui n'a pas bolingo et yemoko mwasi mona na ka changer ka lobe ka changer ki yango moni ba accepta ki abala na ye mais mutu nyonso sepele desaipi na bato bazaki contre mais bala poniso na eto zaki na mambolo batena kakachwana. Merci beaucoup Baba Lonoso et Salamaka na raison. Il faut vraiment que Baba toujours que ce qui libala est commis à niveau ya avec comme un niveau à séparation ou surtout libala les qui libala légal. Ils en ont biloko eux signé la kisaka peut-être famille faut alors courant tout mon corps tout mon toi famille wana tout mon ta famille wana. Est-ce que René a communiqué envers Bino famille naie pour mettre Bino déjà au courant que y en a arrête mon bilinga milezali ou bien arrête Kajinga aya qui vers famille pour nous la remarque que il au mozo marché dans libala naie ou bien vous étiez si surpris ningi batino so baza surpris lelo. Ouais aido beaucoup là au moni René a zobati René a mukolo ata sage. Bonjour. Fais ça code papa. Mais papa, j'ai bien service et partout dans le monde, au Canada, États-Unis, partout même à Londres, bas c'est Calaming, j'ai bien service et ont comme un service là-bas. Voilà. Là bien à moi, hein. Pour la yébi habitude, Samy a yébi que j'ai bien service et ça n'a rien. Mais puis il faut prendre et comme à Paris. Ah on a biso na Bretagne là, tozana ngona Nantes, tozana ngona Pontivy, tozana ngona Saint-Brieuc, tozana ngona Loudéac, tozana ngona Angers na Baléman. Sikoyo afongoli mususu na Paris. Bambo ke bele boy. J'ai bien service. Boza makambo. Bana poto, bana mokili mobimba. Partout dans le monde. Après ça manko na Jibé service. Saint-Thérèse na Chili.
station Sainte-Thérèse na nsima nango en force de la police. Kuna bakangi batu awa yo kangi koli. Chime service ayuna. Ariette na René ko kabone banana ngala. Kala kutu. Ariette na René bakabona kala. Isaka nde Ariette omoni mutu so akomi na suka. So akomi na suka koma ko créer duka place mobu ako kufira na maboko nani. Ako kuela libabi ako kuefira na libabi. Problème ezaki soto yibi na soba mambo kala. Elma jogo aza mutu ya besti. René Makonde tamuta besti aloba ate jeune modu alingabe polémique te. To se maîtrisaki to bombo mangi na biso. Batu bayo yeba makambo lelo parce que bamoni maman legi na TV azolo baba n'importe quoi azolo baloba mambo bele. Yango batu bayo yeba ngo. Makambo ezana ngo sisi ya depuis kala ya bakala. Oti azolo bani mambo balukuta o na TV alo bani n'importe quoi na TV atuba mona e bakana poso créer ba base na e alukazo musa kombo emso akuzo mubali mo boy a développer pour ba fana e. Donc René biso famille mobima Makondele tozaki au courant ya makambo dès le début nango depuis début 2017 et depuis début 2018 pardon ndenge évolution ba mambo toujours kende tozaki au courant lokola to araba tu ya ba blabla te ba tu ya bilobela te souffle adozaki alobeki mutu aloba na ete Maintenant, vraiment la famille na biso aza pena emete donc aza emete bien azalaki emete. Aza emete pour l'instant. Déjà koloba kazaki emete kala ezala pena bien te parce que renende makambo renende mukolo mwasi ata bino bolingi ete monsieur mobala lingi bino to mutokoloba azati donc koloba kazaki emete ezapena trop di mazali susu eme penati. Voilà. Maintenant, merci beaucoup. Je pense que nous continuons notre émission. Comme je vous ai dit que ça faire Ariette Kajenga et René Makondele. Yango tozui Makondele, azami placé azarana palais, azarana Ariette, azarana René Makondele. Ça modon moi na edimo ba succès ma belé. Si ko to ba vraie raison il y a séparation na bango parce que to ki ba papa Ariette, yo po oyebi o tala o réseau de internet. Vraie raison en séparation na bango. Isa o Ariette Kajenga zoloba ou bien ça la maramu sous ça na C ou peut-être ozobo atobi misango pe. Ariette Kajenga eza lukuta otoloba eza lukuta. Ariette Kajenga aza mwasi moko boye ona kinto benga kuluna nini ala mwasi ona kinto benga kuluna ebiso na chamuna mwasi ya kuluna tubeskize ala kuluna ngana benga la kuluna pour nini kuluna zomo kuluna c'est-à-dire to ebi biso nyonso 600% 90% de toloba aba français aba belge non ya mibali basi basengaka divorce mais soto moni mobala kesenga divorce fokoluka koyeba eza nini. Ariette Kajenga aza mwasi moko boye ayebisa bato vérité soki René asenga ye divorce e soki René asenga divorce aniki René asenga divorce te ki bakabwana René asenga divorce ki aza a danger. À danger par rapport à quoi? À danger par rapport à moi si Ariette alobana batu vérité ka simbela René bambeli. Ariette alobana batu vérité ka simbela René ba faire. Na ba machette na kata ndako oli molo bango te poani. Ariette alobana Zela pardon, Jani Zela pardon. Ariette Kajenga ti bazaki na bolingo na ndako bala ndako mo na René Makondele, meilleur joueur international. Asimbela René Makondele bambeli, asimbela ki ba ma faire pour atumbaye bongo. Oui. Alobana batu vérité ki mbila ayaka Ariette la na garde vie. Imagine toi que moi si na mbali na kata ndako. Mbila ye azui mwasi agela liso na garde vie atiki mbali na kata ndako. Nani auzana faute? Tu mbala beta ki ba leba bimisa mbali. Alobana batu vérité. Si je comprends bien, Ariette Kajenga, tu ne comprends bien, peut-être l'autre part, abana ko menacer René, alors beta pe René. Il faut vous avez courant. Akobeta René te parce qu'ana fox obeta René te. Mais ko menacer, ko bundisa mobali tina banzela.
yango moni esengeki René loko aza sage aza moto mayele amembelaki Ariette makambo na ndengaki mokolo lelo à la fin yango troublé motu avant koyebisa bato ba vérité te lelo à la fin ye Ariette lettre wana oyo olakisa bato na nini lettre à divorce bila lobi donc soki divorce alakisa bato bien ana lettre ya quitté mbila yebise alongwa na ndako ya René ana lettre ya quitté alakisa bato soka boyi na kobimisa ba lettre wana tu rotinela nde ba lettre wana face na WhatsApp te moi na tinda ngo surprise na kotindela wangu soki pa ebesami na kotindela wangu na kosonga kaka nayo maintenant siko ba raison oyo tozokake ba raison tozokaka ezali cause ya kobota cause ya makambo wana bino famille boza contre yango famille na biso kutu déjà famille na biso to famille mo boye to ko stressé mo te o azana bolimo na ye parce que biso mo ba ma René ba epelé biso mo no to epelé biso déjà andeko na bandeko papa na nyonso asa batu ya bota te même René mo aza mutaki bota te René na ba ne misatu mibale mwasi moko ifa makambo te ko ya libala soki René botaka te na vie ndel mosa biso pasi mwasi o René azaka ne René azokola wana mwana te mais René il a déjà des enfants il a deux garçons et une fille ils ont problème au bout ils ont des problèmes moi si aza kuluna azolinga aboma mubali ya mwana esengeki aza na libanda mais Jani vraiment na kati moloba te na lingi ma to solo rara eza droit radio bato bazate na bosa bazo éclaircissement quand vous disiez que moi si aza kuluna moi ça a un problème moi si aza kuluna est-ce que d'autre part surtout zongi sur un système comment une femme mariée au mobile a peseli mbongo dans les pambaka ba ko bana ko menacer mobile ko laksaki ba meli ko laksaki ba faire ça veut dire qu'il y a quelque chose aux ana c'est on les a cachette pe o yo René Makonde les a conscient à traiter peut-être moi si naie ou bien famille boza beaucoup renté non et ça la bon jamais parce que les pro et lo wa xarizati et donc na bolingo matata ezangati na bolingo nyoso matata ezanga okoyi kokanga yokati Ariette oloba lelo René Ndumba René Boy mais René star yazo arindi so alinga iba niveau René akana swediti akinotuna aza entre guillemets konifwati akinotuna abeta na Google aoyeba ke signifie René Makonde likambo ezanga kati wana te koso likambo ya obongo ya olobaki wakanga René na basi akaponi abimisa kwa photo ki akanga René na basi abimisa ba video kakanga René na basi ngai so alobiki na finga ga oui akoza na ba video ki na finga ga ye akoza na makambo parce que ngana lobango clair ngai natikala jamais kosepela na libala wana parce que je me connais avant nayebaki avant na bamambo wana tu ya badélire na ye na nde kokende salongo na ye biye mais mamu na bango ezalaki makambo ena mpona kiponisi na ye eloko ya grave to ezana na kati ezaki bolimo nyonso ezanga matata te mais ntango Ariette aza na maîtrise te bon après tout afaa na ndako ya libala te Alexa vi na ye lelo alali na gauche lobo alali na droite lelo alali na nord lobo alali na sud ouest soki nini donc le problème eki bozoba na ye na kikuluna na ye yango etindeke jogo atia ye musika na ye voilà. Maintenant, tout comme sur cette émission pour tous avoir temps trop pété. Quand vous voyez ces genres de vidéos, on a internet, vous la famille Makonde, comment vous recevoir en tant que René c'est votre papa, c'est quelqu'un qui est connu mondialement et puis d'autre part. Normalement, makambo nezo kendele vraiment vraiment Makonde baza famille ba binati mutunda lo baranga mani na loba ongana wana clair vraiment Makonde ba bato ba pena troté tozo talango faye mo baba yebi ngo ninga azo luka adimirer René mais aussi mbate parce que René Ariette et René bien dit René avait déjà sélectionné dans Léopard depuis 99. René Abima déjà meilleur joueur de Befkin depuis 99. En 98 déjà, en 99 René sera déjà meilleur en Kini.
bajogo kutu bakorando banani bana kini Rena Kadameya Rena ya Swede na 2001 abeti 17 ans na mboka mondele toujours au niveau René azo soulé d'or na 2012 aza le seul africain le seul noir au azo soulé d'or na 4 Swede c'est René Makondele Souvi famille ba omona na bango toluka nongo réagir te na minute toi non na poso lobati baby ke arofide na ye arofide non na lobite papa na ko loba bien na ko expliquer na ko pesa ona ba la première classe yeah. Merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment na baki lelo ezalika moi ba claircissement na bato balele benga minga idor bokola na betenga sur bien na Makondele faut tout éclaircissement si connaît famille bande ko déclarer sur Rena bala moi sa mikolo ils a rappelé vrai banda ko déclarer ka bala moi Simon a plus âgé que non normalement ngana clair ngana direct arrête ça mukolo René dit René c'est un grand asa mukolo avec mon mère de sala arrête ça mukolo René dit peut-être un sunzoto tellement za bombu na munena ngope ya salité je m'excuse yango moni ki MC bimsaki na ba niveau ana ina za mukolo azanga na age na ngolo ba mo buite na TV za mukolo ana age na e wezaki arrête za mukolo na ete okay izana onka ki famille bui ba oloba parce que arrête so ba keni ba mona na lokwa mukolo a René a façon na eni ngaza eta mais a mukolo ya René te ina za na e c'est une mobile bantutora le roi babiso babino ni kwa bataille 36 le roi bon maintenant un mot de la fin na bato bazui éclaircissement ya masolo na buto lelo au mot de la fin na nisaka ki bato tu batika na mongo landa ba makambo ya tikashinga oloba bo abengani René na ndako wa fali boy ayeta ko benga na René na ndako jamais ayeti jamais akobenga na René na ndako yinda surprise ayebs na pesi arrête kashinga 2 mois soka sali sous émission dans sa sala batala ndako wana ki izaka na moi babenga blogo ngani apapio totaka na bamia oya ba fleur wana soka sali sous émission na pesi 2 mois 10 septembre soka sali sous émission place wana ngande naza kuta totala na yi na René. Mais na minute au dossier ça à la police je pense dossier à René na yeti ça a déjà la justice bandaka la René a funda yeti asa a danger kusana mosa kuluna ayeti déjà a soit tombé avocat na yenda kina kusenga pardon ba poussa yi afanda anatanda aluka ba disposition akikindi mais c'est qui est clair pour l'instant René mtaza libana arrête ça ndako René azana katsa ndako na ya fanda na ndako na yena otosola ne siko ne na osola na yoko na kuselu kapti o mona belle manki ya René Makondele la otu nga azana katsa ndako na ye arrête nde azobima parce que René ezanda ko bato René déjà moyena loba no mamna na poso ko loba penati aido na poso ko loba penati parce que utala kaka na René na arrête nani ko telengana déjà arrête ko telengana wande anda kuona fanda so at this minute akoma emso akifanda babilala la place que na kusenga emso akifanda na gauche na droite ya moye azongi ina botola ke fungula nda kwa telengana ka atelengana ka azo souffrir azana pasi René maltraité au benga René hypocrite poani parce que René tali le roi zoba azoloba au finga René tala ke le roi zoba azogang azoloba mambo tout ya lukuta jour wana sa di vidéo ngato solana na René ndako ezozika en face na bango immeuble ezozika na 4e niveau en face to solana na vidéo je mets ça sur WhatsApp il y a d'autres biyango botala ndako na ezozika na fanda na 4e niveau immeuble na ezozika ezika na 6e niveau na fanda na 4e niveau dans le niveau lukuta ya mwana mwasi alors qu'il y a ça qui n'a si à ce temps là nous aussi comme face problème en moto donc au milieu de ça binoté René Makondele là na égal mais asa vraiment kitoko asa pepele makambo ya grave za mangote donc bato tout bolinga René Makondele bato pe bolinga Jani Makondele bato pe bolinga Faye Makondele mobimba bosa no calme iloko
ya mabe eza nango te. Mbote kaka na mama oyo abotela ino jogo na mino René Makondele, mama Kiamona pesi mbote pe asonam papa Makondele kwa mbote na bato balinganga Jani Makondele, mbote na Tatiana Dor edi Tatiana Lombe mwasa pembe mbote na yo, mbote na père nanga Gérard Ntiona oyo ayeta olinga dimine mikolo mikosimba te mbote na yo, mbote na Bobo Lidosha o père ayeta olinga dimine mikolo yo kosimba te mbote na Sandrine Djonga di mère à Lionel Dior mbote na yo, mbote na vie nanga président Mike Mbaya, mbote na James Mputu Mbala, mbote na président Mbila naebega wa wala freestyle na mboke ni kala Mbila Nkolo mbote na mama ngati mama Samba père na Majesté Makondele, Jeunesse Makondele, mbote na Joël Makondele petit na ngai Olivier Makondele, mbote na Faye Makondele mon Gilles Loya, on est ensemble, mbote na yo pe aido bokwala na mama Malongi na ngai mama ona les formels. Donc voilà quoi. Merci beaucoup. Salutations à René Makondele. Ça reste à vérifier. Tu si réellement arrête quand j'ai un na parler tu René Mdarobenga na pour tous vous ce que ça pas non mais des infections vous à la peau tombe ba bengi babi. René déjà zo musanda ko bato mundeli. Arrête ndaza ki surpris. Ayeba kiteke René azo musanda ko. Ako sutuka so la frontière. Asa le souhait mission. Alobad. Akre traquer. Asa le souhait mission. Ayeba kiteke René azo musanda ko déjà. Biso na France to benga ngo Ashlen. Ebiti soki kuno. Yeah, on est ensemble, le message est passé. C'était là Makondele pour un dossier à René na Henriette Kajinga. Ça reste à vérifier et on se retrouve tous à la prochaine numéro. Et indi eza ya koyinda nakoloba te lisanga ya banganga lisanga ya bana nzambe c'est Lola toujours pechanga exil moi lilobeke sanga bien babi bana Dallas tozo ya na Congo lunda wa babi tolo ba mingi te poto tozo ya ne musala wa équipe eza costume ba musu bomoni bango to bomona bango babi tozo ko sepesa bino boloba bolela ki bozela ki biso mingi tozo ya vraiment cette fois-ci jamais quoi tozo ya bana ba le 5 août bana août ne ba 5 siba gambo eza ko yinda to ya dinana okoloba te oui événement eza ya biso bana août na bana Dallas. Je veux dire que nous fêter ensemble les bino. Oui. Bana Dallas, bossons ma babillé. Et tant n'y autre Amérique, bossons ma babillé. Spectacle est chaud. Et puis toujours il y a pour remettre biso, ba trophée na biso toujours mérité. Voilà. Donc nous bengi sa bino nyonso. Bossons ma babillé. Partout bisika nyonso bozali. Congo Good Award. Nulle part ailleurs. Aya et pas. Clément c'est chaud. Clément chaud. Moi c'est Ambinga. Hein? Alors, ouais, Congollywood, Ngande Tolobi. Donc le 5 août déjà, tous en à Dallas. Voilà. Donc le 11 Tokutani, contact Clément Chaud. Clément Chaud dans Dallas. Tu m'habilles pour aussi là. Tu m'habilles, voilà les 5 comme on a fêté l'anniversaire. Mais ça la Mantioni. Dallas c'est là pour équipe nationale des Oya. Babi to mona mais oyo to yende Dallas. Bana Dallas. Biso to ke Dallas partout hein. Oui. Tout oyo Dallas. Mais Texas. Donc Texas c'est Zoyinda, bana Dallas et bana Dallas. Ben je crois que ça va brûler. L'événement c'est le 11 août. L'événement parce que là on va nous remettre des trophées. We're gonna come very soon to get our own trophy, the awards. Then we are coming to Dallas. Nakoloba mingi te mais événement ezali le 11 août. Ndeza événement mais biso déjà ba les 5. Netika 14 là déjà na Dallas. Rien à dire. Congollywood, bon somba babillet, bon contacter Clémence Chaud, bon somba babillet, batoupe ya bisika boya,
parce que ça va chauffer. Mais c'est ça que bana Dallas, c'est bana France, bana Belgique, bana Canada, bana Suisse, bana Angleterre, bana Canada ba koye belé. Junior on dit que na wiki na bata Brésil ba oya. Herman Kasa benga lo biso ko mingala ye. Oh, Herman Kasa kozala. Moi mulopa kozala. Hans Luzolo kozala. Videlo kozala. Kalunga kozala. Sila kozala. Ariachua kozala. Mode. Eh ben ça va. Mais nous avons fêté président. Nous avons fêté ici les 5, Dinana le 8, la cadette de la famille. La 28, donc il est les 28 refêtés ensemble. Donc Oya et Nzambi, Nanya Ozango Kota, Nanya Kozanga, on a l'ingara selfie na black and white. Oh la douce. Chica, Kimi, Chica. Congolwood ne Makambo. Chicago. Oh ma fille. Ben tozoya ko fêter mokili et comme na suka film botali film cartonné et zoya ko zo trophée nango film mokili comme na suka tozoya ko zo ba trophée na biso en tant que le bon travail que nous faisons et on vous prévient qu'on sera de retour chez nous parce que nous on y va, on rentre aussi. C'est Lola toujours. C'est Lola. Rien à dire, Clément c'est chaud. Oh papa ça m'embengi, Clément c'est m'embengi. On est ensemble, il n'y a pas de souci, rien à dire. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas. Abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que... Coucou, c'est Nathalie Makoma. Promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement dans CPLA TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya parce que promotion awa. Et zaline kopé la moto. CPLA TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt.